mbote na bino bandeko epai nyonso bozali. Vraiment na sali vidéo oyo mpona soutenir mpona kobenga bino bozala ebele na concert ya Monstre d'amour a préparé nos spectacles à makasi. Le roi ya makambo ya spectacle abengi bino nyonso bozala ebele na stade des martyrs lobby. En tout cas surtout bamate toi mes amis, mes frères, biso nyonso tozamate tozala kuna mpona kosoutenir Monstre d'amour. C'est moto oyo aza vraiment koassurer makambo nyonso ya spectacle na Congo eza ye wana tozamate tozala vraiment ebele lobby na stade des martyrs. Monstre d'amour c'est le seul moto vraiment aza koassurer na kati ya RDC en matière de spectacle. En tout cas t'as mon soutien vraiment à 120% que tout le monde de la radio les gaga tous à la belé dans stade des martyrs lobby tout une quoi si c'est un spectacle au Monstre à préparer les bisous. Quant à moi le karma Moshimu ya Kambaraki azana na mekil na préparer no love isayo mais en attendant love isayo ebima tous à na belé lobby na stade des martyrs to assister na concert il y a Monstre d'amour spectacle vous allez vraiment à la hauteur. Je n'ai convaincu. Naza très sûr na makambo leka kuna. Vraiment Monstre d'amour. Félicitations na organisation na courage na yo. Batu ba kozala ebele ba ibanga nyonso balinga ngai tozala kuna ebele pour ko soutenir Monstre d'amour. Concert ezala bomo. Vraiment naza na minga olobate Mheshimiwa Kambarage nazo préparer les bino l'office. Mais en attendant biso nyonso lobby na stade des martyrs na concert ya Monstre d'amour oisé quoi spectacle ozala à la hauteur une fois de plus. Force britannique tous à la ebele apesi mbote belé na honorable Raphaël Kibuka na soutien na yo vraiment ya biso moko tous en confiance. Allez, une fois de plus, courage, Monstre d'amour. Nayebi que quoi serrer. Allez, bisous sur la salle des martyrs lobby pour nous soutenir Monstre d'amour.